Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB. Kinshasa et l'équipe partout. Mbote Bakinoape, bienvenue dans le magazine d'Abino préféré KNB Kinshasa Nabiso. En plein mois de la femme, rédaction ya KNB Luka Keye Basoki basi balingaka bapesa bango nini et pas mibali na bango. Kinshasa l'équipe partout, le magazine Abino linga ko sola un peu na ba maman. Vu que toza na mois de mars, mois de la femme, ba yebisa biso eloko nini balingaka papa asali la bango na mois de la femme ango, pe eloko nini cadeau nini ya malonga papa ko kopesa ye. Pe attitude nini papa revu kozala nango po et c'est pelisa na mois de la femme to na journée le 8 mars journée de la femme. Bon, papa a reconnaître quand même que moi oyo ezali mois de la femme eza moi na biso ngaku na zeso exemplaire makasi na zeso moi mingi pour papa amona en tout cas na mois de la femme maman a reconnaître que moi oza bango a c'est quand même un plus sous kolega nenga sala. Bon nalinga papa ando sa musalonga sala na ndako asepelisa ngai bon ndenge na bana lamba kai pe bando lamba nga pe na fanda pe na sepela akota pe makusa lambeli pe ngai pona sepela Elo no ninga papa sala zala disponible pour nga na journée wana pour na ko accompagner nga na journée na biso ya ba maman wana zala leske na zana mbali nanga à côté. Bon, cadeau à côté sangana, au côté la mingi kaka na présence na ye. Parce que même si après singa cadeau nyoso, présence c'est dans ndenge. Les gens la façon que à respecter pe ba air na ye ya kozonga na ndako. Bolandi ya vie ya ba maman ndenge balobi na micro na biso ya KNB. Biso na KNB to koyebisa vraiment na ba papa eloko eleki respect pe valeur et pas à moi si ezala raté. Oyi ko pesa ya cadeau ali puta, o pesi nyonso mais soki o valoriser ka moi si na opete ikozala nango malamu te. Eza mois de la femme, journée on a vraiment sepelisa moi si na yo, pesa ya ba cadeau ya lingi. En plus ce qui est très important ezaka ka respecter moi si na yo, valoriser moi si na yo. Kinshasa et l'équipe partout. KNB sali enquête na Kinshasa pona koluka koyeba soki eza mabeto malamu mwana mwasi abala avant 18 ans. Ça l'équipe partout KNB sali constat mikolo ba parents ebele ba komi ko balisa bana na bango na ba bas âge pona lokoso ya mbongo. Bola na bakinwa ndenge ba réagir na micro ya KNB. Ba tango biso balaki. Yaki na âge ya ba 18 ans te, yaki ba âge même ya ba 16 ans te quand même. Na kutika d'abord moi na tanga. Même ata kutu na za fonctionnaire. Donc préfère moi na ngada ta obie na tiene mitie moko boy. Même ya za na mbongo na ye. Na bi mbongo na ndega zula kangote. Lubi libe ko mala libala na ko kufa ne d'abord ngala liga kiteke. Oya libala na ngala zaki na affection na yote. Alors ngape na ulinga teke mwana nga na keleke na kolisi mwana nga même mwana belle sœur azo vana pa nga alinga keno ya to vana ngana ulinga ndenge wana te. Siki oza na mbongo na moni ke bon vous êtes content pour ya ko bala mwana nga. Ba famille na yo entre les deux familles boya pour pesa masanga. Mais une chose impossible que tu revends ndenge. Ngana zaki mama ne poto ko vanda na kulinga ngote et puis bilinga linga wana nzela mwana zoko tanga moi mutu moko boya pamba po bazoko kitsa ba pantalon on veut ba pantalon ko defa alors à partir de là ayo ko mwana nga na kulinga ngote mama wa kubasa mwana lokoso na éviter soki papa soki aza responsable moi en tant que grand responsable ya bana na ngai bana mibali na basi na kubasa mwana te mwana soki akomi na âge ya kubala nde ye akuta na fiancé na ye aye ko bima ngana koko kuzwa mwana na ngake bala boy ponga na mbongo non mabala saka mwana babala sa mwana nde wana te mwana nde akokuta na fiancé na ye akuta na fiancé asisi ba classe na bi bon na kopesa ba condition na ngai mwana ngai azala na boy ça va sikoto yokana pour réparation des droits couverts c'est prévu à la loi
Mais na ko balza mwana te, mwana na ko balza endeni. En tout cas, mobeko na biso epekisi kobalisa mwana ya mineur. Mais malheureusement papa wana o balobaka daja kozanga koyeba ezali wa ndambu te mezali wa ya mobimba. Kobalisa mwana na âge wana soki biso l'État toyoki likambo wana ba parents na bakozala condamné parce que ekotaka dans des conditions de fond. Conditions de fond, la capacité de contracter un mariage. La capacité de contracter un mariage, on a d'abord âge. Ceux qui bango basali na ndaku, na coutume de bango basalaka. Mais ceux qui biso tomeki koye bango, ezalaka problème. bolandi ba parents ndenge ba réagir na micro ya KNB biso na KNB tozo conseiller bino ba parents ko balisa mwana na bas âge to na âge mo ya muke eza mabe makasi po lo balise bien bon olie mbongo lo biso ki likameli na libala wana eke na l'état boke na l'état koyeba ke obalisa ki mwana na ona âge mo ya muke en tout cas l'état zo conseiller ba papa wana botika yango eza mabe mieux vaut ta mwana atanga classe tire comme à niveau mo comme majeur akobala calmement po olie mbongo na yo na ndenge sengeli et l'équipe partout. Par manque ya vérité, ya ba jeune oyo bazo ko entretenir relation amoureuse, situation wana e komi ko sala que relation et aboutir na libala te. Bozwa ba détail na élément partout le magazine a bino ko so yana na ba kinoa à propos ya ba jeune oyo balingana pe ba se nourrisaka na ba espoir. Okobala na mwana batu te mozo cha na espoir mo kenga na kobala yo ngam na ozala nayo mais moi si pe omona za na mobile mutso na ba ambition mususu mais ozo cha mbala batu na espoir ozo lekisela e ande to lobaka kaka boyo kandenge bakuna maman mbona so tali bien bolingo nzamba sali foza transparence c'est la transparence et la bien c'est la transparence te yo mo sozoko suka rama be Lukalem sous mon attend à découvrir ma surtout baby. Mais nous surtout so talibien. Ceux qui au bala tout tiers au tiers mon espoir. Ils ont ma bêtise au freiner. Aux moi tête en yo tant au là. Aux a tous autres n'a pas défocé. Aux a bas mi balé. Tout mon bal aux a moi sous a mi bal mi balé. Mais un jour et sous la ma bé. Bon pour l'engager conseil les alliés il faut qu'on ait la vérité. Ce qu'on a dit que Robala no mwana batu te faut que c'est vérité sur engagement ne mususu pour okopesa mwana batu espoir et comme na maman ko baliete comme que le kiseli etane ya pamba vome au départ c'est vérité que bon na sepelaka nanga na yote osali choix na mususu tout comme pe basi ne baza à base makambo lokuta ba petit akini balela lokuta azopesa garçon batu bo espoir que tokobala na metanga ko mona jo mususu kuna epela abwaki si jone babana nae bon normalement na bato basala ndengwana eza mama be makati nous peut-être ninga espoir dube moi si mbaya se de bazaki na yo vie na mbimba tambana longo à ce peu comme le niveau mo peut-être beaucoup ça ensemble ma papa parlant na si ça dossier na ye ndenge c'est comme ça là asuka boyo que peut-être zumbal mususu. Ok, non. Moi, je suis en train de dire que je suis en train de dire que normalement, ça, tout le bas, et ça, tous les deux côtés. Dans deux côtés, pour tout ça, nous avons dit à propos pour nous trouver que ça n'a jamais coulé. Concernant la ça n'a pas sur la rendre la tika, balanda sur la bande, n'a pas passé. Au moins, il déjà. Le temps peut-être long, traitement besoin déjà ma bien malade. Effet, ça qui est tikani. Pona mbala kelinga mwasi mususu mwasi pe kelinga mbala mususu comme mesana susu pour mesana peut-être nengi bozakino bozakino liboso en tout cas et ça la passe bolandi ndenge bakino balobi biso na KNB to koyebisa vraiment na ba jeune que ce qu'on moni kolingi mwana batu et que kovanda na ovi na mobimba na été c'est mieux au gagner na autant au lukara au revendre na à la longue ya vie na mobimba. Et même chez les hommes, même pe bala basi pe, so on moni ke mobali wana, azana mobali ya vie na ote, oyo lukaka ozana e azana te. Inutile oyo l'excellent mobala batu erna e o nourrisaka na espoir. Vraiment za malamu te po ba conséquences nango o ebite ma ya miso muninga oyo l'excellent ki er tanga rolela na kombo na yo e ko za malamu te. Kinshasa et l'équipe partout. Nabongwe sala ya lelo Robert Kadima, consultant en management et en entrepreneuriat,
alobeli sur confusion oyo esalemaka entre entrepreneuriat na métier. Na oyo etali entrepreneuriat parce que ezali réellement na centre ya bomoi ya mboka, c'est-à-dire survie ya mboka evandi na entrepreneuriat oyo ezali na bato na français balobi art pe science lolenge ya koyeba kosala ba entreprise, c'est-à-dire koyeba ko-créer mais makanisi tambolaka mwa mingi pe kobungisa mwa makanisi yaka souvent bato ko confondre par exemple métier na entreprise. Okomona bapesi ma yekoli sur entrepreneuriat bazali ko yekolisa par exemple batu ko sala ba créoline ko sala ba parfum wana eza entrepreneuriat te kasi ezali qualification au métier, c'est-à-dire souvent batu oyo bazangi métier to balingi ko yekola musala moko ya sika bazali ko se qualifier par rapport à ce métier. Mais entrepreneuriat ezali penza makanisi pe mayele nyonso ezali kotala kosunga batu koyeba kotia ko créer entreprise. Mais ezali pe na mwa bémol muke o babengi na français intrapreneuriat, mais likanisi munene eza na evani na kati ezali sens ya initiative, esprit d'entreprise o balobaka na français, c'est-à-dire koyebaka ko initier eloko olia ko sukaka pe koyeba eloko ko sala te, mais kozala souvent na sens oyo ezali kotinda yo koyeba kosala toujours quelque chose. Sika bato baza limité. Après 10 ans de mariage, ceux qui mobali a remarqué que bana mususu baza ya yete na ndaku. Libala wana eza censé ya kozala to il faut ekufa. Bolanda ndenge bakino balobi. Kinshasa l'équipe partout, les lots qui sur terrain, kokutana na bakinois, ba ebisa biso ba neko mibali, soki lelo balani na mwasi na yo, après ba année l'équipe soit 10 ans, boboti na ye par exemple 3 bana, oye ko se retrouver que mibale, baza bana na yo te réaction na yo papa et kozala nini. Pour kuti mwasi na ekobo, soko kolimbisa ezali yo pe soko kozongisa na ndako ezayo vraiment na opinion na ngai vraiment azala disqualifier oya salinga lundi akosala ngango pe mercredi na kolimbisa elelo mais lobi okuna zongelo omona ezala toujours idem vraiment na part na nga na otika ya kende vomena tiata mususu na ndako totambusa avenir vraiment oya ngai ba otika ya ngai sino regarder affection na mwana wana mais ozana pas tata na ye sino koede na foi ya bonzambe ona na ngona banda koede malembe sope na lingi te wana ngai parce que aza mwana ngata poto tata musu tata na ye déjà zali le vin tiré il faut le boire so il faut contester bana wana ke baza bana yote il fallait contester bango avant tango babotamaki mais siko bana ko 10 ans après tu viens contester mais ça c'est de l'imbécilité bana wana baza déjà na toi conjugal na yo tu vas encore les renier comment parce que tu les as déjà adoptés même temps bazaki na libumu hein, même si la maman a déconné mais je crois qu'ils sont toujours vos enfants. Ça c'est mon point de vue personnel. Je dépend na mutu pour ngai soit na ko boma carrément libala wana carrément j'interromps le mariage wana. D'abord il y a eu tricherie, même la Bible le dit, la Bible est claire que non oyo ko bengana mwasi eza impunité eza nani eza lokwa wana kobo so moi ça sale kobo. Là, tu peux ou ne pas pardonner, ça dépend de l'homme. À mon avis, c'est une faute impardonnable. Boto wana kolanda réaction ya population ya bakinois ne ba pesi ba vi na bango mais biso to koloba boye na ba maman nde ayebaka secret que mwana oyo azali ya mobali ne ou soit ya mobali mususu. Alors ba maman bozala fidèle pe sincère na ba foyer na bino Kinshasa et l'équipe partout. Constant moko esalemi na Kinshasa kyo na ba couple mingi mibali ebele balingaka te basi na bango basala. Bolanda ndenge bakino ba solo yango na micro ya KNB. Kinshasa l'équipe partout, lelo toye ko solo na bakinois. Ba ebisa biso ba raison nini esalaka la plupart ya mibali ba autoriser basi na bango basala musala professionnel te. Ba cause ezebeli. Basi bazara trop faible bon. Parfois, je vais vivre moi si il y a milieu moko boye a sali a commis complexé a commis la niveau moko bomo la ma solo la ba camarade ba côté ba idéologie belé a kende côté ka soit a kende ko sala mumbu moko boye a côté ba ma kelmba kunati a comme côté na makambu susu mona a comme yeba teke azaka marié
azaka na bana na ndaku akomi koya bata moko boye biloko wana tellement ba mibali mingi ba viva yango ba mona vomi mwasi azalaka système à tout du jour aye na mbongo ya lelo apesi ya lobiso kosenga mesh apesi ezo dépendre pe na mobile yango soki asololi na mwasi na ye ayebi raisonnement ya mwasi na ye ayebi pe mwasi na ye malamu akopekisa mwasi na ye te mibali wana batika makanisi eza makanisi mabe parce que lorsque mwasi atangi okono peut-être que mwasi na sala musala te il fallait que pasangisa mayele moko esika moko mobali asali mwasi asali basangisi bozo siko solution bien ndako lelo botseti mobali siko mo papa kana asisi mbongo na ye po mwana tang lelo ko balite ko sala musala te pona nini ce n'est pas bien botona kolanda bakinois ndenge bapesi ba point de vue na bango mais biso tokosenga juste na ba papa bopesa ba mama chance ya kosala parce que mbongo oyo akozwa na fin du mois ya salaire et ko aider yo et ko aider famille ko aider foyer na bino na ba besoin mususu oyo koki kozanga bino pe ba mama oyo ba papa bapesi confiance il faut kozala toujours sincère ceux qui papa pesi yo confiance kende sala musala no comme il faut pas ko profiter na sima au sala makambo mususu pe il faut ko garder toujours foyer na yo ezala en première position parce que libala nde ezala ki liboso musala eyaki na sima donc tozala toujours sincère bozala sévère foyer na bino nde ezala en première position Kinshasa et l'équipe partout kozanga kobota na couple ekoki kozala objet ya divorce bakino bapesi ba point de vue na bango biso kini l'équipe partout lelo lisusu toye na terrain mpona kotuna bakinois bayebisa biso nanu soki na foyer moko eke mabote ezoya te est-ce que eza raison mpona couple wana badivorce ezaka volonté ya nzambe mwana mosu akoya wana acreye mpe baproblème ekocreye séparation te mpona ke mwasi abotaka te ekoma raison moko ya divorce non parce que amour oyo baplace bango mibale eza ngai na yo te bato yebi eza ye moko nzambe ayebi mobali supporte mwasi na yo par rapport ya conséquence ya vie parce que mwasi eza ye te eza volonté na ye te bokoki kosupporte bokoki kopachante nzambe ye moko asala miracle ezaka ndenge mobali so mobali wana asambelaka te akosenga divorce mais oyo aza kati na nzambe asenga divorce te batiaka nyonso maboko ya nzambe bopesi yango na maboko ya nzambe nzambe nde moto apesaka bana kovivre na mwasi wabota te eza vraiment pasi mingimingi badivorcaka mais na nga mpe so mwasi wabota te soit so nalingi makasi na obala deuxième femme na vivre na ye mpo awabota te eza ye te moto asaliki abota te mais na obala deuxième femme zwa oyo nakobota na bango bana bolandi ndenge bakina mpe bapesi bavi na bango biso na KNB en tout cas tolingaka divorce te toboyi divorce na motema moko soki bana baye te na libota moko esengeli na yo papa na yo mama bosangana na couple bosolola boluka solution mosusu parce que dans chaque problème il y a toujours une solution. Kin et l'équipe partout. Rubrique na bino bo kraka ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB oyo suka Tade de Montikile alobeli philosophie ya musala na ye na wenge musique à maison mère Bolanda Pour s'imposer, Tadi na s'imposa. Parce que pour na rozwa temps ya Tchanzembu lelo na wenge, j'ai fait déjà au moins 11 ans, 12e année on a okende. Na s'imposa ki na bato bazali ba ocha banzembu. Na zalaki na kati na bango, na bato ba olonga ba otikanga. Et ça des impositions dans ça parce que je vivais des vocaux. Tant que on nzembo yé, vu marketing orchestre ça là que nzembu na na CD na clip. Exact. Donc on a obligé clip nanga na CD fonga mon Alexa na ba chaîne et arrivé un moment on a été aux malades na vu que la fanatique so ba réclamer l'axe que ba bazo quand même qu'on reconnaître donc par rapport à reconnaissance wana na vu que Togo bo sana ngote donc boza na bino calme na osala nde bolingaka quoi na royate na brûler beta pona ba ketenga na leki mutu boyo moni batu si ba osala bacha bango ka par rapport ya rolo ba sotis ba n'importe quoi parce que le lot comment mona so muta leki afinga gen tel sali bango buzz Nicodème so ba yaki ba ko adhérer au biso zalaka faut passer la bango actualité pas na bango eza actualité
biso tozalaka na actualité na biso tovanda pas na bango za actualité biso actualité na biso za banzembu ya moni que ta uti ko longwa ngana na longwa te pona créer le solo wana. D'abord merci na ba remarque obo salinga remarque ezate ka foka ngai na lobaka bani mo ngana yambi na ka remarque na bongisa po ezala bien ne bolingi de deux imposition on a eu temps rectifier ngo déjà na osala susu ko améliorer o lukaka relaxa bino qui était tade de motiki laza na bandenge bino olingla po lelo te total lobby emsu ba wela on a course à faire na ndenge mo mamo boya vitesse bat ba na mang basietaka biso to kene lentement et sûrement te place ni te opposer likolo mais ba magazine na boefo ezalaka eye et lobby na ba n'importe quoi te lobby ba pour le mouvement unité te lobby plus artiste yango KNB qui chassa et l'équipe partout Jimmy Mukendi le DG donc coup de chapeau quoi. Solo lina basi ya Kinshasa pour baye bisabiso soki pona bango F ya femme et symbolise kanini. Bango comme fidèle, comme ma femme est fidèle envers moi, papa fidèle, il y a franchise, donc le franc contre moi, donc elle me dit la vérité, tout ce qui est vrai, elle me dit tout ce qui est fausse. C'est ça. On valorise le foyer. Pour ça bien, comme on a moi si afin de foyer naé, azo gérer foyer naé, et ça bien ma casse. Pour nous valoriser moi si pour nanga, F on d'abord F comme force, F comme fertilité, F comme fierté. F comme la force dans la nature. Bisope na KNB en 2 ou 3 mots toko batisaka pour la femme c'est une fleur, c'est une force. La femme c'est vraiment quelqu'un de fiable. Kinshasa et l'équipe partout. Merci Nabino Nandenge bozalaka toujours rebelle à Kolanda magazine Nabino bo préféra KNB Kinshasa et l'équipe partout.